Bonjour, bonjour la famille, bonjour, bonjour na balandignon, surtout ya bidor TV, Mama Bijou na ye kaka kosekisa mwa muke baboni na nga. Ba comportement ya ba na biso ya poto. Mama na bango alingaki na ye chien te. Mama na bango alingaki na ye mbwa te. Bazwa mbwa basomba bayelanga na ndako nga bibo. Lokola si aye naza na choix te. Donc, moi, nga lelo so na lambi biloko boye, moi na oyebisa nga lobi maman, moi je mange. A opesa ye musuni soso nzoka zwi musuni nyoso to soso apesi mbwa. Mbwa na sombelaka ye biloko na sombelaka ye ba biloko na ye ba chips na bango baliaka wana ya ba 20 kilo. Ba sac ya minene na somba biloko ebele na comment ça il a provision lokola na bota bébé. Na lambi biloko langa 2 jours yango na lambaki mabumu nanga na lambi na tie ba foie na kati na tie ba oignon na kati webika biloko ndenge za kelengi na lobi lelo na lala na ngai tano la mukano tie la mwa bana pomme de terre na fu après na kalingela bango mwa soso na saleli bango salade valia nga tellement na za biloko na ngai na kolia na nga loso na biloko na lambaki na lamuki pe sa ko contrôler nzungu na nga bana na sali pomme de terre ngai wana tiango na four na banene okokalingela bango soso na saleli bango pomme de terre avant na badosa la salade na bina tiana no mai na tiana na sana no loso na ngamuke mais avant na sala na loso dide mo we bina fungula na nzungu bandeko bana nga balia mabumu te baliaka ba foie wana te baliaka ba oignon wana te ba ko simba kutu mabumu te donc so lambi mabumu se keza ya yomoko. Na lobi bon na fungola biloko la ngana bando chauffer ande kolanga na fungola biloko bozomona vide do batikeli nga sauce ya pamba bazwi biloko nyonso tozaki na kati bapesi mbola bango ale yango na yebisi bona bina tosala video na funda bine pa babone nanga vraiment mama na di na Congo est-ce que zalaka papa na biso Zéphiré Lukoki ozomona ba comportement ya bana na bino papa Masamba papa Joujou maman Jolie na Belgique bomoni Jolie Sita bomoni ba comportement bazwi biloko langa tu bapesi ba mbwa sikonga leo no liane ngama waye bon nozwa ka soso wana na lie na chauffer kwanga parce que na choité bye. Bonsoir, bonsoir à la famille. Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la mission de musala donc musala ezokini nango malamu mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe sala manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6.
appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-âge mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na wana poto contacte mama Bijou na numéro